Regardez la relation nini et puis azaki nani pona yo la vie normale. La vie normale c'est ma soeur. Sa grande sœur toza sola bien. Et puis souvent na makambo maman Mario Livlembe tozala na ye. Vraiment courage. Vous voyez là, nous avons Maman Top, l'artiste comédienne, icône de Bissopé à Monene à Comédie, à théâtre, avec le Maman National. C'est avec beaucoup de peine. Azoko Kakouté, tout courage et belé. Soyez forte, soyez forte. Une star congolaise, vraiment que son âme repose en paix. En tout cas, tout bien le quoi deuil national, hein? Vraiment c'est deuil national. Vraiment c'est deuil national. En tout cas, tous aka ilongona binonde tous alaka, tous les la notre star na honneur pe na qualité na et voilà. Merci beaucoup. Merci. Repose en paix. Mais là, en tout cas, omoni mwana mutu atelema déjà maman Tchala soki azalaki na mwana anga azala na âge peut-être nanga mpona minute esenga mpena mwana temi parce que moi je sais que non j'avais 16 ans à cette époque papa nanga akufi na poto nayaka punition natikali nga mona kisa baya nanga nyonso ya mikolo batikala ye na poto ntango papa na kosango ye papa na biso akufi eloko ya liboso nasaki nakangi na chambre papa na biso nasimbi clé atake mwana mpona mwana oloba nanga elo te na minute wana nazwi baautorité nyonso nazwi bapete nyonso nalati mpo papa ntango tozalaka na bana toformaka bango même nga mpe nde nazalaka na jonathan lelo mo nde naza beso problème eyeli nga mbongo tele ya place tel biloko tele ya place tel nde eza wana kolinga te moto akota place tel te toformaka bana parce que toza babantu tolobaka toujours malo mais oyo okufi déjà kokufa bon lokwa na biso bacongolais so moto akufi fo lobaka bon mamamana mais nazala un peu vrai okufi maman Tchala akufi il avait son mari mais tout le monde a mariage je ne sais pas si c'est vrai tout le monde a mariage akufi elle était une femme seule elle vivait une femme forte une femme courageuse elle cherchait son argent tu vois donc ezalaka vraiment pasi azalaki na mobali na ndako ya mobali oyo bobotini bana ta nde mo te na oyo abotini bana oyo ayebi kelo ndenge akei wana esili imeni esili kwendaka kiambo te esili ye na famille oyo baobebana na ndenge mabe awa de version ya liwa ya mama Tchala mwana ezali mama Tchala mwana akufeli na ndako corps ebimi na tongo mama Tchala azalaki na hôpital ezoyebana te c'est ça on dirait vraie version ezali ya ndako mais coaching eye sikoyo ntango bakotisi batutu na palais bacoache bango keno alors vraie version biso oza nango ke ezalaki na ndako mais baolinga telo bakufeli na ndako mpo aza mwasi ya mbongo c'est une grande star et puis elle a fait c'est pas à la politique tu vois kokufa na ndako ezaka soni bato moto bakanta kokufa na ndako eza ok so akufi na mbetu na ye eza soni te ese mama Tchala mwana koza na mbetu mabe
Alors mandi ke toute une question au bakebe batala biso to mona ki dimanche awa maman Biabel aleka ka loba ke batuna ke question est-ce que boyo kana zana match ala mwana habité to kana te po yefa le kana te va senga pardon la kufi maman Biabel na mama chama to bon bazaki batikala ki bato minene o bayemba la simba musique na na bana basi muto akufi boyo kana te boko loba ni to mamba oyo kana te to mona na bemba papa ma Amazon atelema benga na kiambuku tati président Fandi en manquant na président respect au téléma ko bana kiambuku te nom le quoi nani Verkis sort Amazon Verkis ba yokani Amazon Verkis na papa mba solo te ko fela mna papa mba solo te e bongo zama mbasika ya bakutana kuna ya tokutana oyo ozama ngane ate omona mama Biabel ayeboye bato omoni te ke noko kufa na binemi ti lelo vie Verkis azaka na malili eza basini ya mabe mutu soki akufi kala bakoko na so azali so okufi jour wana baolela o bakundi yo lobi biso bane kongo tokunda bato lobi mais ti lelo 2 mois oza na malili ozosamba dans la minute somme tatkena pardon mutu eza mama Biabel et kasi mutu atikena pardon mais bon akangisaki ennemi mponi ya grande sœur na ye akangisaki ennemi pourquoi okangisa ennemi na batango boko bamama mikolo bokangana ka babinemi bakela peka ba mibale batikala basiko nde na minute azolela kenda olela atala même point alobaki azolela regrette maloba na ye abi nzambe kana semaine na lobaki maloba mabe kana semaine akei merci Malika de John
mamie, courage à toi. Courage à mamie. awa toza liboso na kati ya GP pa Mama Tchala Mwana, donc to perdre donc icône ya musique ya Congo ya ba mama dans la minute oyo toza na deuil national toye ko représenter ba victorien nyonso tous les artistes à Congo dans la minute oyo toza déjà awawa tangu nzamba banaye kolobaka nous avons créé ce monde des artistes à notre image que bango bazalaka déjà eza biso yoyo bana Victor Leison toza même délégation na président national Jean-Jacques Isungu ba pour le coup de ça la déjà la minute oyo donc to remercier batutu et puis Mama Tchala Mwana yebisela biso en 7 king que sera mené à 10000 kalaté ezobima toza ensemble venanga joli mubiala ba docteur Hilaire ba vena biso be variste bocha ba vient tout ba tche makambo ibem tosa machin wana basengi mwa plan ya Mama Tchala Mwana plan likambo ya motema likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na mantoi okokoma liboma ata na miso bato kokesala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se ne bizaleli bolingo eza na de saison elanga mpe na mvula donc certa bana kini disisimi ezobima kimia ezala epuis tosengi kimia na matanga ya mama tolingi mobulu te awa soko ye na loyenge tokotindikwa musika merci à trop mais mama abandi miziki nga mwana mokelo siki naketala mama ti lelo mama tika miziki te mama bayibi mbongo ya miziki mama afundi bango epe menea mama tango bato bayibaka 2 millions ya miziki oyo président kaisa pesa boyebi yango mpo batonga bato oyo balia yango mama afundi epe menea ebenda grand débat donc atosona bamicro soki kutu na bafrère esprit nakosona bamicro na bino te comme je suis de Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, n'a soli na obanga te poison comme la vitamine. Émotion be kandam to ça. Non, eza kanda te mais aba makambu, to mona ba makambu. Wana eza blague te témoignage vrai. Et maintenant akufita ko kikuti. Je mfumu pato panza. Mama Tchala Mwana alali na chambre so alali 6, c'est ngana alali 7. Mama bimi na tonga teme bona tali mebo stema ibeba kosa. Ah na dikanda leli.
national. J'aime beaucoup ces chansons, il a bien très bien, depuis mon enfance. Oui, oui, mais Naza Mouba Kassai oriental, mais le quoi Toza, tout le monde va me suis Kassai comme tout le monde congolais. Voilà. La corporation na bino parce que le baluba ba comment le rôle la nation na kati ya Congo Kinshasa. Boleki ebele et alors ebele la corporation na bino baluba. Message ni ko lancer pour na bande réunion surtout à baluba. Bon, pour na bande réunion baluba, ku faza muluba ta congolais pour ba tobele babina. Banzemba chiluba ba Congo babina bambala bina batos babina. Yala su muluba souti akomaki nationaliste. Va même à l'extérieur du pays, azak obins ba tout le monde. Do azak su muluba ta komi congolaise, do azak mboka, azak patrimoine na mboka. Donc yanko bangwana yanko baka pona bakasa te mais ba pona Congo mobimba azai patrimoine na biso musique nationale motolongola biso soni na mono mboka parmi bakasai ba ressortissants Kasai mamwaza parmi les deux premiers na Kasai vraiment na leli pasi mingi nazo apprendre nga sikonde na koma bona tuni et pas mamuti nini boy o mama pika crise pona nini passe na motema vraiment na leli. Bon courage. Merci beaucoup. Mais ça, il passe. Voilà. Okay, merci beaucoup. Chers amis internautes, comme vous le remarquez, Tozawa, na résidence, il y a Maman Tchalamwana, Bipa Iwapi, Maman Koufaki. Je crois que Tolani n'a pas d'information. Bonjour. Bonjour papa. Je pose à Wewa. Oui, Naza chauffeur moto. Chauffeur à moto, ok. Communément appelé collègue Nayo. Oui, collègue. Voilà, Maman Tchalamwana Koufi, Bino, Bandeko Nabiso, Bawewa, Yabaluba, et Bosala, vraiment communauté, moi, Mounen, à Katia Kinshasa. Moni Nyokolo, pour la disparition à maman. Ok, Yaliboso, Tozo Kamande, Montomoko, Yabiso, la Katia Biso, et Biso, que Maman Dae. D'ailleurs, moi, nous sommes moko na moko azobeta tour mpona to confirmer na kati na biso aza mama oyo apesi mwa lukumu na mboko ya Congo mais toko soutenir ye tina suka matanga tokokende nango tina suka. Ok, yango wana komona nga Djibouti. Très bien, merci Ndeko. Ça va papa. Voilà. Ndeko Polingo Loba. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Maman Tchalamwana qui pose moto chauffeur moto. Nga azali chauffeur moto, nga chauffeur personnel. Chauffeur personnel. Personnel, oui. Très bien. Voilà, le maman Tchalamwana Koufi Atiki biso, message nos anini, ba impression nos anini pour la disparition. Bon, to bana robenga déjà mamu national. OK. Donc azali pona Congo mobimba. Donc to lo ba ke Congo mobimba za na matanga. OK. Hein? Nga na ebi maman na biso pona umeli na avenue na au commandement la ko sala. Donc et ça biso passe makasi pour perdre maman biso maman nationale donc artiste monene ya Congo. Donc il faut rendre hommage moko eza rentable na niveau na yi quoi. Très bien. Donc c'est ça vraiment quoi. Merci beaucoup, merci Ndeko. Comme vous l'avez remarqué, toza toujours awa na kati ya ville à Kinshasa, plus précisément la résidence officielle, il y a maman la biso Tchalamwana, bipa yé asila ki bongo kovanda Richard Kebaboye Nzela. Donc lelo maman kei maman Tchalamwana qui a tiki biso, c'est là les informations autozui. Moi ndamu na bande kwa famille que maman bela quitté a sali crise memie na liwa. Neto ki ba place mususu ke ba papa kutu avana ki nda papa Claude Machala. Avana ki nda ku avana nda ku. À 10h il est parti à l'hôpital. On a kokende kota la bongo molonga ni na ye ezali bongo mama Tchalamwana kokoma ya komi kuna bana baolo baba monika papa zongi na tristesse papa zongi na mawa papa zongi na pasi na motema mais elle n'a pas voulu pleurer il n'a pas voulu j'allais dire il n'a pas voulu pleurer il n'a pas voulu montrer ses impressions mais bana mamoni tristesse na elongi ya papa si ememi papa na biso na liwa ememi papa na biso na liwa ememi mama na biso na liwa tristesse ya papa ne sali ke bana va comprendre ba réellement oyo et sali ete papa zonga na tristesse ne papa ya connaissé bango ke maman na biso asili bongo kokufa kokende atiki biso alors tombe campé ko sona bande réunion surtout oyo baza awa to katsa nga mbuguna voilà bonjour Ndeko. Bonjour.
Voilà. L'impression pour la disparition illustre et puis aux Anani, on s'est présenté. Bon, je réponds au nom de Bosekota Isilang Jimmy, mais on m'appelle souvent Jérusalem. Naza, drummer titulaire et orchestre. Et mon c'est moi, le drummer titulaire de l'orchestre. Bon, tu as surpris na ton on a la mouki téléphone pesaki éteint. Bon, on a parti un message à Imiko à Union des musiciens congolais, na moni bande ko artiste msundenge ba comique maman c'est sur Tiki Biso. Ndé na EP amba on a le pas on a confirmé que non. Maman Koufi. Voilà. Message nous qu'on lancé na bande réunion surtout artiste. Bon, message qu'on lancé na bande artiste musiciens Zaga ke liwe zanzela biso nyonso. Tant to sa musique beaucoup plus tôt luga kosa on a ndenge moga malamu parce qu'un artiste musicien c'est un éducateur, to ça éducateur à masse. Tout ça là makamwa malamu to tika ba message moko ya malamu o eko édifier masse pour les loso to zate ba ba raisonner biso na ba œuvre malamu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Chers amis internautes, Toza Awa toujours toke pe na ngamukuna to mekape kosola. La bande réunion surtout ba koza na capacité à koloba. Voilà. Okay, très bien. Voilà, chers amis internautes, Toza Muka Tomolo. Tata moi si la bino muluba akufi. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Tokolo banin. Quoi akufi? Ana tata moi si nangate, tata moi si la musique à Congo nan. Mais pas bino baluba, loba Yvette Kalombo. Normalement mais nous akufi d'abord à musicien congolais. Si si. To les laye et puis ngana osenga ba musicien tout aux abomoko. Il ne faut pas comprendre que moi, moko, et si le ministère d'ailleurs, moi, moko, ministère style d'ailleurs, il faut tout yokana. Parce que la musique n'a pas besoin de rodailler. Quand la musique est à que non, barre pour bazawa na po musique te conseil. Tala, zoane tunzembo, ne tunzembo ya chibola mulumba. Ça là, il va chibola mulumba, chibola mulumba, chibola mulumba. Maintenant, on comprendre que la bilamba, mon télé la bilamba. Alors que Sabina Zombelo. En fait, Moutadaye wana ponanga aza icône ya musique à Congo. Yango na sepeli kutu ndenge yo za journaliste d'investigation mi komeli na terrain pour tala. Otu komona bato bazolela biso tout tozolela ba Yvette Kalombo balobi alongola kashine ara na kashine mais to na coronavirus. Problème te biso atozole la ramère bilong na biso yango ngamu ko ntombolo tanke mu ko ntombolo na osenga bena ndemba tu na osenga baba ndeko na biso bakwanga tu biso tout tozala pona ko la mère na biso puis voilà toza to yeba nanu ke mère d'abord batie na morgue nini po ba morgue comme sangana na kinya photo ba morgue batie mère comme ça poto zo na biso. Voilà, merci beaucoup les beaux gars de la presse. Toza Yves 14 ngelo so ocho emanzembo wana. Oui, madame. On le couta me poigne. On le bini nani. On se manzembo na bino wana zongi si bango penda na boala. Ngai nga mingi malu. Nga mingi malu. Ah. Ngoye mbisanga. So ba te église biso ba yo lukiso kaso yembisanga osande. Etina kasikashi na mama. Te oh. Nana yebisa bino na retraité na zara fragile na ba grippe na ba kosu ba nini. Bato baze belé na retraité na mutu na grippe te na mutu na nini na kosu te. So moni bomona ngo ezo tungisa bino boy belongi na ngati. So bomona ngo tungisa bino bola tipe kaka ko zo to kokana. Eh bon. Voilà, tout ça toujours à la matanga tout le monde na bande konde bazolela nde bato bazoye belé tango mona ba impression na bango tango mona chagrin to pe tristesse ezo la sana na bilongi na bango et surtout tout le monde pe moko ya biso corporation icône pe na corporation na biso ya mami il est là inconsolable na ebito ko lo bana. Ouais, c'est normal les akande pe oza chroniqueur boye oza un musicien non peut-être bo mesala mingi to bo sala mingi et que à Koufi net aux arabes il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé il y a des musiciens en fait on s'est familiarisé au kuta nana boduka s'est familiarisé na ba fali poupa maza chroniqueuse fallait un musicien bisola ba hérité watanabe donc tu vois que il y a des musiciens au venant batu ba s'est familiarisé baza mais ceux qui les lots que musiciens moro s'est familiarisé avec azate et au saloka passi donc malembe on peut faire un bisou na nini na otonde malembe pour ça donc au aura passi
C'est un peu ça. Net na ba nzembo ya Mam National. Bon, Mam National a un chef d'œuvre. Chef d'œuvre c'est belé. Ngai nzembo na sepela na mona ba nzembo nyonso za ya malu. Parce que ndenga kelelo malu ezo peut-être boye ba signification nzembo malu te ba ekolo mosusu eyeba peut-être ayebi chiluba te peut-être ayebi signification nzembo malu te. Neti nzembo malu neti na liwa boye ekolelisa esu makasi parce que malu elingi oloba makambo na chiluba malu elingi oloba makambo kote moko aloba webusu ekuchi na malwe saka ulonde mei ne mikandu ya mulokwe ambaji nanga munda mwebe nanga nzambi webe kupala kwa byonso unemeke bale naokanga balamba nakoka oyemba opena te esanga lamba en fait elobi soko olingi obanga makambo sepela na oyo nzambe apesi yo yoka maloba mikolo linga nzambe na yo liboso ya nyonso tosala boti na yo sala bolamu na mokili mwasi ya bato kosimba te donc nzembo yango ezala pena na makambo ya motu ebele neti kotalobaka mpe mulumenganye wajitanta mukajika ye mulumenganye wajitanta mukajika ye mutamba bakwa ukena yaya ni malumunda anuwa bwela muchaluka atu bomweji mabokukulu babwimpa bwendi nalobaka mobali nini aleki mibali nyonso mwasi nini aleki basi nyonso soki atie maboko likolo bato nyonso baweleli ye mpo na kitoko na ye oyo azangi makambo na motema donc motu nyonso aza makambo na motema lelo atiki biso bafamille na ye mpe batikali na chagrin donc biso mpe totikali na chagrin mais koleka baoyo ya ye te là ça il faut le dire mpo lelo soki boza na tête na bino moko ke aza te en tout cas bino nde bokozala plus affecté que les autres c'est un peu ça. Merci beaucoup Yvette Kalombo, même vraiment pour communiquer la tristesse. Je crois que Banekoto Barola Nabiso surtout Yandinga Bena, il y a Yvette Kalombo. Vous se retrouver quand même, c'est vrai que vous avez la tristesse. Boyoki conseil, je crois, dans le Bika Kanté Moro et Koleli Sabato Bele. Tout ça toujours à la matanga. Richard Tessa, vous avez une image comme ça, vous avez est-ce que le relève Ezali et pas Yabajen Batikali? Relève et pas Bajen Batikali. Oui, on peut dire qu'Ezali, mais c'est moi qui ai aventure. Parce que bon, ça la musique, moi, la polémique est belé. Mais on a eu tout tourné, Chanza, il a expliqué. Nzembo, Moussa Emba, Mouto, ça n'a pas de problème. Nachilouba. Malou, a expliqué Nzembo, Mouto, ça n'a pas de problème. Tout ça, expliqué clairement, Nzembo, dans le sens d'ango. Alors nous demandons à cette relève. Base à conscience, base à la musique qui est érotique à la chef-d'œuvre. Parce que ça pose problème. Merci. Ok, merci beaucoup. Sincère condoléances, l'autorité, surtout le ministère de la Culture, pour permettre à ce que les artistes vivent dans la banque. Parce que quand les artistes, ça en dehors de la musique, ça pose aussi problème. Ceux qui vivent dans l'œuvre et permettent à la concentrer dans le donc le ministère de la Culture essaie un peu de réformer ou allouer un budget suffisant au ministère de la Culture pour permettre aux artistes de vivre comme il faut. Parce que ça pose problème là-bas en Abisso. Merci beaucoup. Pardon, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que maman tu as mon aéro qui sont tentés par rapport à Ninga Vertis et la artiste na biso so ba kufi bo tika ba bon laissez pas en tout cas de éviter so ya maman tu as mon aéro dans la bongo. Alors un mot d'abord par rapport à eux on prend des santé les biso ko le bani par rapport à ça. Non mais Tchala mona azaikon. Tchala mona a mérité belé et j'ose croire que organisation aux amalam parce que Tchala mona a une famille et Tchala mona a roulé la main ndenge le ngobani. Parce que s'il y a des complications à Vertis, peut-être famille, parce que le président Félix Wazekwa, lui qui s'en occupe, son habité dans le problème, c'est plus du côté familial. Mais ici, j'ose croire que ce ne sera pas le cas. Parce que Tchalamona,
n'est pas la moindre. Merci beaucoup. Merci. Kaboza gentil, c'est vraiment triste. Matanga, il y a une grande chanteuse de ces pays, il n'y a aucun musicien. On ne sait pas si à la morgue, Baza. La morgue, Baza. Na morgue, non, ma comité. Kunera, Bemene, Tikanja, 50 danseuse na o bagno ko takora yeto moni pe papa Claude Machala a piqué crise nanda azo bela te boba piqué de crise eloko ezaka ya mawa moyen olobeza te mais kengo adondo azali kengo sani oui posa na Mobutu ngwanda azali neni bato basana Mobutu bazali oke babenga Mobutu tueur na mboko Ok. Merci beaucoup. C'est très capital. Mani de John, il est là. Voilà. Sarah, tu l'en reviens. Oui, mais le logo, tu as développé un Mani. Il y a mon Mani de John. Mais non, à quel écolo? Mais c'est l'écolo, pas cassi. Non, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Donc, on comprend que âge, il y a potissa mikolo mais il y a moins de moukia koufi. C'est ça que moi j'ai compris. Mais ça dit beaucoup. Okay. Mais nous ne sommes pas censés au côté la profondeur. Voilà. Tous on a tu acquis ba mission peut-être ba mission baroya. Espérons quand même mais biso ya ki attend. On est parti ça danger dans comité. Dans la manique de John, Yoka. Ah, Chara Congo. Dans la manique de John aza musicien té. Mais akiti a wana misu na biso aye rapide pour yoki mama chala. Manique ye auto ya kasiko. Tout pour ça, tout là dedans. Tout pour ça, maniqué. Alors le mot c'est très capital. Azami, aliyaka matanga batute ma yeba matanga mama chala. Donc c'est pas facile. Moi si asala makambo ebele na mboka, chala mwana bandi oyemba depuis na ba âge ba 10 ans. Voilà. Hein? Akepoto asala en pleurs na mboka. Mais je m'étonne. Et là on a bené le autant ka ba chala mwana kufi. Na mitulinga mendeni vie kengwaza. Vie ngwandaza. Mais ba benga Mobutu tueur na mboko. Voilà. Na nenga mabete na politicien te na saka analyse naza mwana ya Congo na mama ya Congo voilà ba benga Mobutu assassin mais Kengo Adondo est vivant so totali pena ba mort totali ba tete kabwe totali ba kasongo moi ma ucho kufa de ba tebele ba kufa boendeni so totali ba tonka ba na boîte baton ba na kati ya boîte siko boîte ango eza boîte eza rouillé so koti kuna il faut otika là c'est pas normal charama na uti koleka dernièrement yembi nzembo e bakangi e benda ezonga avai na ndako bu amona na sute bumba mo crise na tongo ka bola muki eza ka pe na tongo kaka nano ya na mibutu te e aka na tongo o chala mwana ki siko so peut-être ba mise ba siliki akokufa bongo te yango ba yete et non copé a pas si chala mwana plus à s'attacher na politique et na musique tant comment na politique akima ki ba musicien et puis azaki genre ya chanteuse oyo a collaborer kana ba ningati voilà na oza hypocrite c'était pas Koufiona que son âme repose en paix c'est une maman que j'aimais beaucoup pona ya kamatanga ya batanga ya matanga na ya raté son aye parce que c'est une femme que j'aimais beaucoup. C'est une femme vraiment que j'aimais beaucoup. Vraiment, j'avais beaucoup d'estime pour elle. Et ça n'a pas à Koufi na Kati, à Koufi na Ndaku. Chala Mwana la grande, à Koufi na Ndaku. Parce que maladie tango yaka, il y a des malaises. C'est quoi qu'on a compris na té. Fi beaucoup la Koufa na podium. Il y a ba médecin na biso, ça na ba médecin, il y a suivi té. Voilà. Hein?
tomona bano ya mike oyo barama oyo aotambola oke concert na France na médecin avant matapodo médecin aotala ye tension aotala soki azala nde nini tante so ete esimba te mais oyo ya biso ezalaka abu ntango moto ayoki mwa malaise babenga médecin traitant na ye nde nini naomona nzoto ça va pas bon liwa ntango oyaki elobaka te mais sikoyo boye kaka tolamuki na ntongo tiala mwana akufi une grande femme comme ça akufi boye mais c'est triste bakundi deya vie verkis so tokomi les 13 2 mois mbongo eza te so tokomi les 13 2 mois te ndeni biso bato wana baor na badiama wana baor na badiama bon mini ata ale mbongo 100 ata ale mbongo 50 bato balie mbongo ebele bazalaki na prison baza libanda te mbongo esilaka te na mboko banda mbongo bayi oyo batotala procès mbongo kombe bayebi déjà boya olukanga na butu te nalingi na ngai te naolobanga te naoloba en tant que congolaise mbongo na mboka na biso esilaka te mbongo na biso ebotaka lokwa mayebo mbongo akunda vie verkis eya te ezali mais 10 000 dollars ya moke bongo eza ebele baoyi baba 1 30 ba 100 milliards po bapesa ebemba verkis bakopesa ata 100 000 dollars bakunda yango pepele vraiment pepele vraiment bamontre cher ezolatama tozomona obanga mpe ya mama tiala mwana ewumela bongo tiala mwana ezala mpasi mpo mama olive aza tiala mwana ezala mpasi aumela parce que mama ni mama aokunda ye mpo mama denise mpe azali aokunda ye aolinga oyoka soni te ya bamama mais vie verkis oumeli malili bonso mama denise akundi mama tiala mwana eza problème na biso na papa verkis biso totande bamama te bamama oyo comme place ya bamama ngai na ye mpo na mama tiala mwana mama te bamama bonso siko mama denise abimisi bafrene privé akundi ye na aboyi na makambo ya gouvernement oteya moto liboso aza papa kuna na trône to na papa na mama to na Fachi na Denise avec tout le respect nos excellences avec respect chose comme maman Denise habite ya wumela te ya mama na bimisi bafrene nanga porte-monnaie nanga siko to lobaki no vetin bino ko senga papa. Voilà, maman Denise, maman Olive Lembe, on a besoin de vous maintenant. Aou Melate, Akoufi déjà mort subite, c'est une femme au hasard, na taille ya makasi. Donc je vous en prie Aou Melate, Akundama avec honneur, Asa makambu ya bien, mutazanga mabete. Pourtant internet est simba awa ebimisati ba vidéo akala wa banda obina mutakala to ebi ebima do yango ozala on na mutuka za obina mutakala bon kas ba l'accent te bon ba temps ba l'accent qu'on a le honte point ba l'accent wana te non c'était elle to wana te c'était elle ba bimisela yango po ba bimisela ki yango dernièrement awa ta makanga ki ba bimisaki oh ba bimisaki yango sara to la ba bimisaki te oh bon ce qu'on nous ba makambo eza vérité là ezo bomba mino bo lingo ba vérité te ba bimisaki po bo bimisa bo bimisa mukonga pe na kufa bo kela mutaka na ngamo boya yanga kudeza yanga ite basa yanga yangeza te yanga te ya ozwate ozwate chataka kangai ba bien manike pour na relève na voix féminine to mona est-ce que relève ko za la lelo na science maman Biliabel azali na bana mike ezate moko bimi dernièrement alobi okofia soki asengaki soki ni Morgan auti pa basali na nzambe simbi te ba Rosny Kayiba ba niati ba sœur Deborah ba niati okimi côté kutu le côté les plus pété oye place rebo asala ka TikTok na bébé yene mama na bango ye pas bien coco avant comme coco faut bota mona ya boti non ta comme coco ndeli sika coco stérile Omba, zote za bien te omba.
jour na benga na butu tonton Claude Mutayambanga Claude Macha Mutayambanga mobali na ye pour me dire que non omba maman santé eza bien te bon ça émission prochainement prochainement on va considérer que na bengi maman azobela ndeni juste na ebisika mala banga émission za la polémique binga bamba polémique de ça la bien polémique ça la bien ma pipi na mungu wana na biloko no lamba bon faut que ça pipi na mungu na biloko donc c'est à dire musique PC nga rapé moi polémique c'est nga bien tout ce qui na téléphone et tout dans les occasions et on tient maman micro té le temps c'est dans benga maman elle était malade tout le temps sous moi malade moi tout bien té dernièrement pas na ngalema na kenaki pe mais na film kanga ke photo télé au tête au bimi to solo li atanga zo bima l'hôpital to vita en solo là mais na yaki bonanda kumenga na kota été na zongi na nganda belé vraiment robela oui maman bela kisi maman uté ko tangalema de moment dernièrement a kufi a ça IP vidéo ye moko et après na komaki na bien toto za nepe na IGF et pas inspecteur Jules Lingete abengaka ba musicien dès dernièrement on a jour à souka na monaka wana na IGF maman zaki akomaki ne moi bien magaza sous succès était mais tu dis que maman zaki en vie maman zaki bien en bonne santé magaza ko saba malaise mais elle était en bonne santé mais tu éviter nzambe moi pourquoi à permettre aussi na ba konza mboka nini tolela maman tala mona na qualité ni na lolenge ni de l'autre vers qui c'est ça la mort de tout ça boto yebi dia que tu vers qui c'est ça la mort to pona azoke da 2 mois la mort donc non c'est la ba konza mboka gouvernement congolais na biso pour la fazer icône la musique congolaise féminine donc c'est la seule où atikalaki koko pesa culture congolaise surtout luba et qui ne likolo donc to tcha ko mamba fati na quantité parce que ataso bazaki na président ya Muyombi ataso na président ya Mukongo il faut rendre hommage digne de son nom donc il faut vraiment baler la maman tchala mwana na honneur nyonso parce qu'elle mérite. Donc gouvernement bénéficie pas moi. Jeunesse ne mobimba a sacrifié la musique congolaise na biso. Jeunesse ne mobimba sacrifier la musique congolaise na biso. Donc maman Tchala. Ça peut pas arriver parce que maman Verkis de bon aussi bimagi déjà. Bazongi si on est maman ya culture na ba musicien. Donc papa na déjà maman madame la ministre n'a pas la musicien. Il faut pas se lancer ensemble, pas se lancer. Parce que Verkis peut bazaki bon ko ndete na famille na. Ça fait très mal au monde à Babylore à bosser. Ngala za matanga na ba mususu et ça bien parce que et ça passe. Quand ça passe parce que comme mona culture na biso mutu munene kwa Verkis mboko la biso pe bimisi mbongo mboko comme ya mayuya avant que tu mutabi na mort. C'est pas normal. Bana ne bazangi mboko ko faire Verkis. Il faut qu'on le dise mais Verkis est milliardaire, il a un mbongo ebele, patiki mbongo ebele. Ba toto VV ba toto tati qui na Paris bazali mbongo ko papa bango te mais ceux qui le quoi l'état muto ko ma soka kufi artiste akoma ya l'état congolaise na biso yango l'état il faut investir ba bibisi mbongo mais bon pesa ba kuna so ça $4,000 wana etikali wana bazo so na trésor public et ça la sens qu'est-ce qui prouve que ils ont un trésor public on va toi banga pe matanga maman Tchala mona pe noki ko rumela kwa papa vers ba meko sa ba jeté ouais ba caméra nyonso bon meko sa ba jeté ah bo sa ba jeté na bino bo sa la raté parce que on a pourtant les hommes demandé attitude ni pas chanteuse ya Congo il faut pas ça mango na matanga parce que maman on ne pas attitude ça dépend de l'affection de la personne de bozala na ngana za bona ina lipapa na eka bo na tema piachité na normal maman na magana sima ke mi na tia ke mi côté même on parlait justement affection au sol na to kuta bo mona mto bo yemo na téléphone déjà et le mot est marquant de tikanga na za na affection na maman même pas physiquement mais quand même plutôt so mto mo mtu ni ngazo yamba attitude ba chanteuse ba musicien ça dépend de l'affection de bazali de son vivant ça dépend de ça. Est-ce que les gens la relève na chanteuse na biso après peut-être époque ya bon ba Sarah Lula bazali zali butwashi bazali ba Sarah bazali azape ndeko mama mwana mama bazali asali da relève na ba quelques musiciens chanteuse mais ndako et pas ne mo za moi chanteuse Sarah Lula zawana ba bazé belé ba kosa ba relève ya mutwashi ko kufa jamais. Beaucoup fois jamais. Pour maman dans cette tombola qui a juste que maintenant, nous sentons pas ta présence sur l'artiste musicien aucun depuis qu'on était là depuis ton. Bon, depuis le matin.
bamusicien bango kolela bango na bandenge na bango mosu akolela na coin na ye mosu azoyoka sur la téléphone ça dépend de la personne bakoya tozela na toza na 10 heures ngana bakaki 8 heures mais na ye 10 heures c'est-à-dire na sai 2 heures du temps ya retard bamisie baka na basabotage mpe entre mawachama moto akosabote na moni te namoni te ok merci nouvelle ligne oyo nayoki mama tozalaki na lobi jala mwana tozalaki na lobi l'hôpital mama okatinga nzela yo commandement jala mwana okatinga nzela yo commandement ngai ye nouvelle ligne oyo ndako na ngai ye mama tiela mamuna sone otenga wapi mama tiela otenga wapi nouvelle ligne oyo baloni yango kuna C'est lui le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre du groupe Dynastie Maman Tchalamouana. Pardon, c'est lui qui? C'est lui qui est le chef d'orchestre actuellement. C'est lui qui est le chef d'orchestre. Il est vraiment émotionné, donc il n'arrive même pas à parler. C'est un peu de comprendre. C'est lui le chef d'orchestre. Depuis quand on a Dynastie Moutouach, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans. 2 ans. 13 ans. 13 ans. Oui. Pour apprendre une nouvelle, il y a maman de babenga na tongo ko babenga ko mama Tchalamouana kufi. Est-ce que Nicolas vous venez qu'on répète? Vraiment émotionné. Bientôt dans une nouvelle casse tout de suite là. Vraiment je suis émotionné dans la tournage mais dans le bino. Nakoma na onga mona confirmer si réellement notre maman est partie voilà. C'est notre star, notre maman. Artiste comme musicienne à Kala et à Mounene, na mboka nationale, son âme repose en paix. Vraiment, nous sommes obligés de pour sangango beti neti kaki. Nous avons une nouvelle maladie. Directement, pour une nouvelle que non, maman Tchalamouana, maman nationale a couffé. Alors, il fallait que pour manano, voyez pas, ce qui c'est pas ça qui n'denge nini, tu es même à niveau ya Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, en quelques lignes, comment tu peux définir Maman Tchalamouana? Oui, c'est une star. C'est une star congolaise. Vraiment que son nom repose en paix. En tout cas, comme on le voit, deuil national. Vraiment, c'est deuil national. Vraiment, c'est deuil national. En tout cas, tous les accueils, on a vu tous les accueils. Tous les notre star, on a honneur et la qualité. Merci. 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 Courage. Vous voyez là, nous avons Maman Top,
Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température